ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Kimia est régnée partout. Namabota Nabino Netolowaka toujours que Jésus Christ est le number one. Bienvenue. Dans l'émission Nabino analysant ensemble Ndé Adage Mogolobaka. Si vous vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Néango et Memi Bisso ko analyser Maï Ezoleka la République démocratique du Congo. Grand merci à notre patronat Maman Chantal Aya Omer Double ainsi à notre réalisateur Aimé Kasaka. Bandeko balandi na mokola lelo tokolobela retour ya mwana mboka pona bengi mwana mboka te ya ndeko Joseph Kabila Kabange sur la scène politique tokolobela lisusu préparation ya ba élection 2023 ndenge nini ba acteur politique baso lengela yango tokolobela lisusu ndenge Kinshasa eza envahi na ba mai ya mbula esali ke buka bibliothèque ya Inikino otobengi campus Livanium na mulai na bato bayebaki yango kala pe tokolobela lisusu ndenge bazokotisa minduki d'une manière frauduleuse na République démocratique du Congo na moyen ya ba moto. Voilà bandeko balandi na mokuse penza mai tokolobela na mokolo alelo yango wana tebibiso soko ezali kala mingi te be élection ezali déjà ko kende pona tina ko milengele to lukanani akokamba pamba te ba bakoti inane ko kinanu te me ba préparer biloko malamu déjà à l'avance. Tomoni mona mboka Moïse Katumbi azosala déjà tourner na ye na ba province a na République démocratique du Congo pona ko sensibiliser population na ndenge nini ba ko kende pona maponami ya 2023. Tandis que na ngambo mosusu ndeko Kabila Kabange a se décidé azonga na scène politique pour na ko préparer ba élément na ye ndenge nini pe bakuya na force na kasi na 2023. Na ngambo mosusu pe kuna tomondi ba musu ba koti na distraction ko réclamaka bambongo par-ci par-là bor bambongo ngo bali yango na nko ezomona na te bandeko balandi Tebison soke bokondi to élection elekaki na mikolo eleki ezalaki na ndenge ya malamu te. Sur 100% tomonaki kati ya population bakenaki na maponamité ba votaki te ba scrutin on esalamaki mabe ba trikaki donc makambo loba ezali ebele là-dessus. Opo mbongo bimaki kaka ya interne externe bachaki maboko te na yango bazalaki na possibilité ko sala nyonso balingi bachaki mokonzi bango balingaki. Ba mama la biso ya mikolo balimilengela ki pour voter ba komi kuna ba machine ezokale ba komi kuna bazobenga na bango ba komi kuna mutu moko voter 7 fois donc makambo ya ndenge na ndenge boko konzima te oye komaki ekomi ba tie mutu na bango ba chaki mais jusque là makambo zotambo ya nanu malamu te na yango ba plateforme mususu bino tokotika la simate lokwa to rataki na makambo elekaki ba fraude eleka ebe to bongisaka déjà population poto kwa na mbeba te o elekaki na mbala eleki to biso so que ndeko Martin a gagné ki ba élection mais comme ba PV mutu akosala suivi na ngwa zalaka te pe mutu ya kozala wana pona tina ko assurer ba makambo belebe limiemia azalaki na ete. Et comme qui ba kende ko pesa ba fichier kuna pona ba compter yango réellement ce qui a gagné qui ou pas et pesa ki kokoso ba PV zala quitté. Si ba eko comme sango na retard et comme déjà temps perdu voilà président Obachaki na nous provisoire président wana akoma na définitive. Ti lelo ndembo kezo kende ndenge biso soto yebi tozo zela kaka mokolo tangu mbula ya 2023 ekokoma po ba élection musu esalima ndeko Moïse Katumbi atikali simate abandi déjà ba tourner na ye pour na tsa ko sensibiliser population côté ya bango lolenge ni bakoko se préparer manière nini bakoki kozala nango tangu bakokutama kuna pona kopona mokonzi na bango azolakisa bango déjà ba plan na ye eloko nini na kosala te elekanaki avec impact pe idéologie tomonaki bato ebele ba répondaki positivement na fsaki une émission elekaki tomoni ba drapeau AICD ebele pona koloba que baza de père na parti ya mwana mboka Martin Fayulu baki ko répondre massivement.
na ngambo mosusu tomonaki déjà pe toyokaki boyebi kendeko Joseph Kabila Kabange azozonga sur la scène politique. Or ya zana maele mabe asatia mitambo utakala toyebi que pouvoir en place ezana 95% ya bato FCC oyo bakamba makaipa ya mwana mboka ndani mwana mboka je m'excuse Joseph Kabila oyo aya komikotisa koma mwana mboka yango to benge mwana mboka to boyi tango to benge mopaya tellement bazolukisa déjà bandeko na biso oyo déjà ba audio ezotambola ekoma pe na ngambo na biso ndeko Joseph Kabila pe alobi azozonga na scène politique assis à préparer batonaye tomoni déjà sorti ya ba béret bleu oyo utai koleka na mikolo eleki bato anadek bazali ko recruter bazo pesa mwa moke na yo jeune nyonso moni ke nzale sa na libuma pesa mwa moke ba pesa béret bleu okoti bazu komono batyo na musala soki asola logo tala nde bazali ko boma jeunesse oyo ezana lokoso ya mbongo soki ozui carrément moke $20 ko si ça passe na yo or to sanga lokwa mutu moko to taba effort na biso nzale bomaka te to luka to benga monguna to ebikende ko oyo akotisa mboka oyo na pauvreté ya makasi. Oui, lelo bazoloba programme ya gratuité enseignement ezali bango nde ba établissé yango ezaka déjà na constitution mais basala yango te pona nini point d'interrogation. Il fallait kaka mutu msuya ko sala yango gratuité yango o eza nango pe respecté te nde ba ko bimake bango de baza père soki ya gratuité enseignement pona ni koko sa population nyonso wana bozoluka nini e bonga na bina 2020 ebi déjà carte wana basi ba yebaki ke batie mutu na bango asali mandat na ye ya oya kosala o tanga obimaka ka boye bazongi lisusu nani Joseph Kabila na place yasa na ikaka maneke mo bache mwatan oeleka yo sala na yo mais Joseph Kabila kozonga toyebi déjà maewana bosi bongisa banda kala mais tokotika te tozana bino na liso pona tena koluka koyeba maya solo bandeko balandi to milengele pamba te soki plan wana baluki ko sala ngo ko mettre en place to sala déjà pona ko benga na bango bandeko na ngai nazokamwa bana mboka ba congolais oyo bazali kokena lingomba FCC to ya PPRD bazotala nanu te place to uti tozokende wapi pe pona nini bazo se donner na bango na kopesa plein sentiment ya koluka kaka moi $20 moi $30 batelemaka ba se présenter lokwa ba béret bleu ba béret rouge basabotaka ba marché ya bato mususu kolatisa bana mike ba chege bilamba tala boyebi que makamusu tozomona ngo kaka pamba mais ezali na tina bota na marché elekaki ya CLC tomonaki bana ya mike ebele baki kosimba ba banderole kolobaki bango baza batu ya lamuka or ezali sabotage oyo basala pona koloba que opposition eza na bana mikie ba mikolo bazate batamatu bazate. Or kaka bato na biso wana opposition de ba opesa bango ba $20 lo basi ba bimba figurant to sana bilongi na bango to timbela ki yango koto ko moyen opposition kuna pe monye kuna côté ya ba béret rouge na ba béret bleu et ça qui to côté peuple congolais jeunesse téléma ba ko sa ona mbongo te okende muto aboma mboka pendant 18 ans bande ko na ngai yo lelo po papesi $20 yango wana OK okoloba libubu nzala mais beta kayu te kata mai sala ta sirage na yo ko simba olokende ke mutu ona zoloba aboma mboka na bato bazokotela yo ba Janine Mabunda banani pona osite kaka wana vraiment bandeko na ngai makila ba congolais zoganga to bosana te bandeko na biso bakufa ebele na yo mutu ozokamba mboka ozomona te ko sala mabe makila ba rosi mukenze zoganga ti lelo ozomona te ke makambo ebele bazokotio na ruine mwana mboka telema soki bango bazososola te biso to telema tata nzambe aza likolo azoyoka kolela na biso bino za libanda na biso za na kati toza lokola moto moko mpona ntina ete tobunda bitumba oyo ndeko Kabila décida zonga na scène politique pour préparer yende muta kozonga na bokonzi na mandat oyo ya Félix Tshisekedi après yesu kasali kaka mandat moko azongisi susu na ndeko Kabila. Or base ezokufa nango pamba base ya IDPS butu moyi ko bunda kolela kozoka kobeta mama sasi nzoka nango eza nango ya pamba yo moko bunda po ni kotinda bana na yo bunda po na libota
mais yo moko bunda yo lingi base bunda yo zo bunda te base zo kufa base zo lia te base zo sala te tala baninga ndi bakomi ko corrompre mona ma $20 mais base ata lipa mwamba bazwaka te mais ba obundela yo ti wapi base sosola pamba te base eke na kokufa je vous informe INT zo recruter pe base eke na kokufa comme oya weleli oya kozwa batebele nde toyebi te so bakolonga ndenge nini 2023 et comme déjà qu'on s'est préparé nini opposition ezosala pona 2023 totika la tete ou melate na molili bande konanga message on azo lancé na ba acteur opposition batelema tala baninga déjà batie pa plan d'action oui to moni ndeko Moïse Katumbi azali déjà pour préparer terrain mais biso pe koto to préparer terrain MLC lali et ici des hommes na oui to soutenir tous biso nyonso na sima ya baninga mais ici pe telema tozo mona bande konde bazo kende avec force ko préparer ndenge ni bakozongisa kabia na place biso pe to telema po makambo oyo plan na bango loko eza dévoilé et ça les maté bande ko ngai en parlant préparation il y a 2023 vidéo moko bande ko mbatinda ki biso intéressé biso komona lolenge kani baminduki ya mabe ezokota na République démocratique du Congo à travers bawewa bazo charger baminduki po bakotisa yango awa minduki wana po esala nini nde bozomona na bilili bandeko na ngai bandeko na biso ya wewa bakomi kokotisa banini baminduki bazokotisa ngo na moyen moko frauduleuse po minduki wana et servir na rébellion ebotamaka nango kaka to lali to lamuki to moni rébellion nde yango bazokotisa minduki wapikani bango kuna kene na Russie balukaka ba moyen nini yakoya ko sala centre opona ko sala ba minduki opona ko former ba soldats opona nini babosani kezo soit temps mais minduki o déjà ba sala o bazola tsa batu comment manipuler zo kota à travers bande ko na biso ba wewa soni mingi toyebaki que wewe za moyen de transport ezo aider batu po bakoma na ba occupation na bango bakatsa ba frontière mais moto et comment ko servi na makambe belé ba crime ezo salema na ba moto elongo ba ketch bazo sala makambe belé tala lelo ba komi kokota na minduki na nzela ba moto bandeko na ngai ezo pesa pasi rébellion na bazo montrer contre nani bobo makaka ba population nyonso boko kamba banani boko so ba Rwanda boye kokotsa bonga bokambi asi boyaki na ba orphelin ebele pona tina bakota awa lokwa biso tozangi ba orphelin na ebisaka bino tango nyonso nazongisa mino na sima komona awa na Kinshasa tozana na shege a 2 ans bandeko na ngai ezala orphelinat eza na incompétence ya kolesa bana loso ya pamba ezali awa kaka na selembao mikolo ya tokokita sur terrain to memela bino image wana bandeko boko kapasi mais tozo réunir non ba moyen biso moko tokokoka te biso moko kaka mwa muke patron nazo bunda muke yo poza na lisalisi na yo tinda déjà na ABC one pamba te tokokotala ba orphelin oyo baza na selembao bazozanga ba bidon basengi biso kaka nanu ba bidon po ba servara bango na kotoka mai soki tolakisi no image wana biso déjà tokomaki sur place boko kamawa bana balalaka na se ya pavement te ya mabele bana bazami takala bilamba kola tezate savon kuta kosokola na parlons pas mai ba melaka ya libulu na yango basenga to mimela bango ba bidon pour servir bango na mai yo muto boaka bilamba tinda yango eko servir na bana babola o bazangi eloko kolia eloko kolata bandeko na ngai na Kinshasa shege ya 2 ans zali mais ba eli biso tala ba orphelin ba Rwandais moi nazana 15 ans orphelin oko ko apprendre etendenge nini basala mikate bani na tekeka kuna na Rwanda première dame to ebita kotela biso tala bana ba Rwanda bana wana bakie babombi bango wapi ne so aza bon pona lobby point d'interrogation bandeko na nga na betimbela to sosola mais c'est 15% fongola misu fongola matoi pamba te lobby to boyi kao ekota na mboka bandeko balandi ndela uti ko ebisa bino tout à l'heure mboka eldindi toyebi que ça la partout dans le monde boula ba catastrophe naturelle ezali mais ba utai ko lancer les biso kino bopeto
kin bopeto toyebi te tokomi na yango wapi babourgmestre s'enrichir bazwi ba 10 000 dollars badame na bango ole bakire ata baterase ya pamba po sauver population basali na bango yango te bazotika peuple ezosufra bapesa bango 10 000 fois mpona kolongola basalite ya badeshe bolimbisanga le mot nangi na utiliser en tout cas ezopesa pasi ba gros besoin bazosima yango na maboko pamba te na Kinshasa toilette tio nango ekotaka mbamo na terrasse du terrasse yango tala yango bambisi kuta banjombo ekoma kobima mpona kokire yango ka ya pamba bapau na bakongo eza pasi fo botinda bato basima yango na maboko pasi eza na mboka likola 10 000 ndeko na yo asimbi bamatière fécale na maboko mpona kokire po acharge yango na pusu emema etia na mutuka ndeko na ngai pasi mingi na yango bibliothèque ya Inikile endindaki ekatani toyebi biso nyonso ke bakote kuna baérosion esalemaka makasi voilà et atteindre bibliothèque oyo toyebi eza le point bibliothèque na Afrique centrale ezobomba badokima ya makasi yango wana ebukani nani akosunga yango nani akoreconstruire yango tozotalela leta atia maboko po soki atie maboko te eza penza pasi mingi bandeko na ngai esengeli koyeba ke lisanga bonganga pe nazo repetaka message oyo po révolter ngana yo ve lisanga bonganga o azali ndeko na biso acteur politique oyo alobaki ke ezali mwana mboka Martin Fayulu nda gagnaki ba élection alobi yango na ba média nde yango babengi akende ko comparaître devant la justice na yango mwana mboka Martin Fayulu a réagisaki par rapport ya wana alobi batika ye aza mwana mboka aza na droit ya kolobelo ko nyonso ya lingi pamba te toza na démocratie mais toyebi te likambo ekosuka wapi ana Kinshasa saka soki babengi yo comparaître oke na onde libela nde bakangaki ndeko Mike Bukebai okende kaka boyo ke okanisi invitation bakangi na bango yo tozobanga mpona lisanga bonga soki akei na mikolo ya toyebi te bakokanga ye bakotika ye soki olobi bosolo pamba te toyebi ke média ezali puissance moko ya makasi ekomunikaka ne yango bazoluka par tout le moyen baluka ba affaiblir yango toyebi ke bandeko na biso mosusu baza déjà bacorrompu bazodifusaka bainformation ya lokuta po badétruire baninga na yango bazolandela pe bato mosusu politique bazoloba bosolo po bakanga bango ndete ezali ka ya lisanga bonganga balobi ki ake comparaître toyebi te ezaka ko comparaître to bakokanga ye tozozela toyeba suite mais na yango tozosenga déjà biso nyonso tozala lokola mutu moko ntango bosolo ezobimaka na miso ya bato tolobaki vérité des yeux ne kokanga bato tout na yango ebandi déjà kokanga ba journaliste bazoloba bosolo baza kombati ndenge bandeko na biso moko bazoluka bango bakimisi bango place balala bambongo yango pe ya media ngo ezaka ya malonga te tozo risquer ba vie na biso mpona tina ko informer bino tala lelo banguna toyebi te bauti wapi ndani na tinti bango bandeko na biso bazangi kimia baza ya kobatama bakimi ezopesa pasi nzambe asunga tokekotala bango tokopesa bino information tomonaki ndeko na biso Dominique Dinanga nde babeta ki na bandeko ya base Dieu merci a commis bien sans compter ba te belebele wakanga bango ka pona tina koloba bosolo to ebite na mboko to ba vérité te to batama to sa biso to finga te to pesa bino kaka sango ya mboka lolenge kanizo tambola mais tango ko makambo ya ko kanga ezo pesa penza kitoko te ndeko na biso Mike Bukebai ba procès kaka en cours nde bote ko zango na émission ndeko na biso Jimmy Boyembe bolanda ki procès Mike Bukebai ezo continue toujours ko kende mais tozo ebate dossier ngo tokosuka tala nde bazobe na omula ya singa nyonso pona koluka kaka makambu na yango mboka oyo toyebi faut to éradiquer bambuma kopola nyonso baza na tête ya gouvernement toko éradiquer bango ndenge ntango tokotelema communauté internationale toyebi te eza corrompu ou pas pamba te ezosoutenir bayimboka te bato bazoluka bosolo yango bakoluka ngo na moyen nini pamba te bosolo ngo bazoluka na moyen biso toyebi moyen le plus sûr yango wana mais tala lelo oyo bandeko na ngai po mutalobi bosolo ngo bokangi bino pe acteur politique bozo finga bozo kata sonité bandeko na ngai pe en tout cas likambu oyo
ndeko moki azosala eza kitoko te toyebi te azalaki na ye moto bande koluka place ma ezochola ou pas awa tozoloba bomonaka video bafingi biso likambo eza te me toluka bosolo tomoni ye aremercie nde bazongisi biloko na ye boye na bandi kofinga lisusu bato ya opposition eza kitoko te biso tozoteyela bino oza bato aussi botrace nzela boloba malamu mpona biso ezala oza corrompu ou pas c'est votre avis bomba yango tomonaka likambo moke boye base eloko moko eleka boye opposition ekotaki esefofilaki oyo bato alamuka baza awa likambo moke boye oyo bato alamuka baza bazobomona bango bazosala bandeko ntango bino bozalaka na opposition moto interkalaka bino azalaka te botika baninga basa opposition na bango esala bakomi likola poso ya nguba 150 millions bino boyibi wana botika bango po boyibaki potango tokoloba tolobi 150 millions jusque là bozobimisa te eke wapi tolongo na 15 millions ta degré elongo na 15 millions 150 millions ata bokotaki ebele mais peuple congolais azo souffrir dollar na 17 000 ekolo fufu ya manioc oto ando kosoma na 400 francs et comme na 1500 masango koloba te bouti kozwa masango na mboka voisin boya kotekela bana mboka ekolo 3000 francs mawa mabela Congo ezangi ndenge ya robotisa mbuma point d'interrogation tala ndemboka ezokufa tala mboka na tango akato ebaka UNICEF ande kopesa ba femme malnutrie mwa ba huile mwa masango mais lelo oyo bokomi koke koluka bango baya kopesa biso mbongo en échange mpesa bango matière première toyebi déjà epesa pasi voilà bandeko balandi mwa analyse ya mokolo aleo tomelaki bino yango wana yoyo kiyebisa pe moninga abonnez-vous na ABC1 bandeko nanga tozoganga mpona bino yoyo kiyebisa pe moninga bobwaka ba émission oyo na bandeko bayebi te po eza kaka moyen moko totikali nango mpona kosensibiliser population toyebi ke peuple congolais azali dans le monde partout mais bokomisela biso video oyo émission oyo bo s'abonner bo partageaka pamba te tuzobunda pona mboka grand merci na bino nyonso bo mesanga kolanda biso grand merci à ma patrona yende makambo mère double maman Chantal Ayao grand merci à notre réal Aimé Kasaka ainsi à notre cordon Jimmy Boembe grand merci à papa Sami Mboui ainsi na mon pasteur Willy Mouchouadi. Quant à moi aujourd'hui je vous dis au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1